mokile kelama esalima mibu hebele olelo yebanite. Mbote mingi lisusu na bino bandeko balandi ya Vufamo Television etando ya bonsomi ya bona pe ya bola musiba nyo na pongi matondo mingi tozongisaka tango nyonso na bino pamba te bopesaka biso tango pengonga ya kozalaka liboso ya bitando na tina ya kozelaka émission na bino mokolo mwalelo oyo ekumbelaka bino manaka na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo. Totondi botondi na bino nyonso bozwami awa na kati ya République démocratique du Congo. Totondi botondi na bino wele konda biso neteni ya Brazzaville, neteni ya Angola, bisika nyonso bozali totondi bino penza botondi. Tango pengonga epesameli biso oyo to likoka koyeba toyebaka lelo tozali mokoloni na kati ya manaka na biso baindo. Tika to simba babuku na bikomeli pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nkenge mwa zomi na minei wapi ekotaki biso na bopemi na biso ya minei kaka na sanza ya yambo eleko ya mvula nkete mobu monkama na tukumisato na misato ekotaki biso na mobu na biso ya sika wuta boyei bwa mobikisi na biso mfuki bangu esika opo biso baindo tomoni lisusu bongo nzela pe toyebi mayatina ya kozala na biso baindo. Wana manaka na biso tokendaka kobalisa yango na manaka bapaya po ete bososula malonga ekoka bongo kozala nde mokolo mwa lelo kati na manaka bapaya tozali mercredi le 6 octobre 2021 tobalisaka yango lisusu na tina ya kopesa kaka penza pole tosukaka biso na bino wana te se na kopesa bino manaka pe liso esengi boyeba na kati ya sanza na biso oyo ya zomi kolandela bongo manaka ya bapaya ezali pe liso sanza monene pona baindo po ezali bongo na badate historique ba événement ya motuya oyo eleka kasi ntango mosusu tozangi koyeba wana tokutaki bongo kolekisa mibu monkama ya condamnation injuste ya Mfumu Kimbangu. Toli kokende biso lisusu na kolengela kokanisa mibu tuku sambo ya bozongi ya mobikisi na biso Mfumu Kimbangu le 12 octobre oyo bazongisaki molimo epai ya tata Mfumu Kimbangu nde nani? Mfumu Kimbangu mobikisi ya baindo bazongisaki molimo na bango epai ya tata mokolo ya le 12 octobre 1951 pe oyo toli kokende kokundola 2021 mibu tuku sambo ya solo bandeko balandi ya Vufamo Television esengi toyeba penza bonene wa Mfumu Kimbangu na mosido na yango na tango oyo epai na biso baindo na molongo nde bokozwa kaka mateya ya malamu na kati ya religion africaine vutuka Mfumu Kimbangu na bokambemi ya nesongi ya nzela Mfumu Kusuki ya mzala pana ngola po ete na nzela na bango nde mateya bakoteyaka yango ezali kozongisa biso lisusu bato na kati ya kozala na biso ya mokolo na mokolo. Matono mingi bandeko balandi ya Vufamo Television tokosukaka biso na bino wana te se na kopesa bino mayatina tokoyaka lisusu kati ya mabota na bino na tina ya kotombela bambotama elamu na babotami nyonso ya mokolo mwa lelo na boyike totombelaka na banso bambotama elamu kimia Mfumu Kimbangu ekoka penza kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na tina ete bokokisama ebusila koya na yango na mokili nde tika tokende kotombela mbotama elamu epai ya mbasi na biso nengwa Lubanzi Sanga Matadi bango basila kobotama penza mokolo mwa lelo wana mbasi ya tata Lubanzi Ndungala elongo na nengwa Lubutana wena yetu basila kobotama penza mokolo mwa lelo bebe na biso totombeli bino bambotama elamu tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino tika tozonga kuna epai ya kumungala totala bonzenga bwa bino pe tokembela bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo sebelina mbotama na yo lelo sebelina mbotama na yo lelo sebelina mbotama na yo lelo sebelina mbotama na yo lelo
bandeko balandi ya Vomu télévision etando ya bonsomi ya bola musiba ndo na pongi tozonga kuna epai ya kumungala na régie kotala nini balengeli biso lokola vidéo du jour ya mokolo mwadelo tolanda. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921. Oui, le ministère public en ses réquisitions. Oui, les prévenus en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes. Le Conseil de guerre. Attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village Nkamba, l'administrateur du territoire des Cataractes Sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kibangu, y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierre et de couteau. Attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'État. Attendu que le nommé Kibangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kibangu est parvenu en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, à imposer ses volontés aux populations, qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs, que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu'on les a excités contre les pouvoirs publics établis. Attendu que Kibangu a été reconnu par les médecins saints de corps et d'esprit, et par conséquent responsable de tous ces actes, que ces crises de nerfs ne sont que de la simulation, qu'il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion. Matono mingi bandeko balandi ya Vomu télévision wana lisusu ezali bongo verdict ya condamnation ya Mfumu Kimbangu wapi basilaki bongo condamné Mfumu Kimbangu injustement le 3 octobre 1921. Pona nini po ete Mfumu Kimbangu alukaki bolamu ya bayini kasi bambano o batielaki ye o balobelaki ye yelaki kaka na tina ya koluka kokanga message kwa Mfumu Kimbangu bayaki na yango pona bayini kasi na eleko oyo nesongi ya nzila pona kozongisa bayini lisusu na nzela ya lobiko ya Mfumu Kimbangu. Totondi botondi na balandi nyonso ya Vomu télévision na molongo bisika nyonso bozwami na tango pengo o bopesaka biso tozongisi bongo matondo na bino soki bosepelaki na biso kokoma liboso ya bitando na bino na kati ya bonzenga nyonso tika tozongisa matondo epai ya tata kwaku ya Kalau Maisha wa Kiekola elongo na tata Futila Mayunga pona nini te kumungala na filimière kuna eteni ya réalisation pe montage elongo na ba technicien nyonso pe basali ya Vomu télévision na mosala bazali kosala kimia Mfumu Kimbangu okati ya mabota biso na bino tokutani bongo na ntsona ya lobi tata mokeli azala na biso ebandeli ya nkenge bokoli kino bosukisi matondo. Ibeleba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo yebanite